MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga wabino la gardien du temple car na cadre actualité la mifa lelo mokolo ne yengo to betaka masolo ya basantu na vana bien ina otakate babi mosa mokonzi ya mokonzi banganga la famille car ne basongi songi ba contactera biso il y a quelques jours passés batindeli ngai dossier oyo mais namonaki yango trop sensible ngabi biso ba makila ya Yesu veut dire so bandili kambu okaka mokili egangi crucifié le na temporiser soki mutu moko amonani abeti lisolo nga mpe na koprofite kaka na napesa badone to pe ba détail ya onga na yebi to pe o ba pesi ngai mais makambo bafungolaki nga eza minene na koloba na nga te na zela na sole yango kutu na même jour wana kaka ta dans un message wana j'étais nazali na téléphone avec un ami un homme de Dieu nayebisi papa ta mam na yoki ayebisi nga fais très attention kokena on a bongo te il faut attendre ok d'accord mais nga pe na kena ngo te parce que y a que les imbéciles qui ne voilà étant mutu to réfléchissaka to yoka pe so mon déjà que non elo mo sala une deux fois et kenda bandenge moko boye du coup moi ozonga sima voilà na boyi batu nyonso bachaka ngami sabina ninga mabe pourtant ezata msundi ngona te ngai bayela ngai ba dossier est en liste et surtout est conseillère mama yo te aka te atala siko tous des fois incomprise na batu ya au moins na quitté na temporiser moi Dimitri na zonga moi mukesima bande ko babolingo mambo za minene na utako mona live mo salema ki je crois hier bande ko baebi Patrick Bekanga ye wana non nani Kamere frère na biso ndeko na biso Vital Kamere voilà nde mutabeti li solo oyo nga bi bona profiter nga pena kopesa bon na lien na bati nga juste morceau ya vidéo na yemoko batagenga même amuya lobby on nga ba yebisa ngai eza plus que ça OK donc comme li solo ngo ese panzani mukili mbezo lobela ça me permet na roloba nga ba yebisa ngai et awa wato meka ko sala analyse to décortiquer to peser ba pour na ba contre parce que la minute ezane si débat OK likamango ezane boss Eric Mandala biso tout oyebi mambo komela kiye voilà to ko mambo komela kiye na mambo komela kiye wana to yokaki moi sinaye juste quelques jours après ou quelques semaines après kokanga mobali que azali ko divorcé certainement bande ko bozoye ba mambo oyo et inda keke zongi to salaki ba analyse et le rebomaki actualité ya boss Eric Mandala son abo sanité zelana ezana elo moye salemaki ya grave ezana mambo ya goma ndenge koyaki ezaki yango to ezaki lo mususu mambo Eric Mandala ezaika attendez o anene bonazo ba souteza na événement mo eleka ki sala yeke ebomaki actualité ya Eric Mandala so na zongi na YouTube na vérifier na oyeba mais je ne me rappelle plus na peut-être so ezali mambo goma to ezali mambo bo sala yeke mambo Eric Mandala bandolo belango penza soute parce que actualité wana kangaki makasi ouais vu que ngala sala ba analyse par rapport à ba actualité on a aussi rappelé alors moi si ya Eric Mandala to okaki sango OK azako divorcé OK azo divorcé et bato belé balobaki que non ezali stratégie pota mususu a préserver ba bien ya mobile na ye ndenge to yokaki bato mususu balobi non aza mwasi mabe c'est que alingi tika la kozwa biloko mobali
tope bakabola bambongo mandala wekeli pasi bamsu balobi te eza stratégie pour la préserver ba bien mobali na ye to meka ko Georges makambo to mona que non bon on dira ça na moi raison na cadre ya que non abatela ba bien mobali nzoka nde bande ko ezaki makambo solo divorce wana moi sa belela kiki alinga divorcer ezaki makambo solo banungu tambola ki ke ya pas que moi si alobero bimisa ba secret d'état ezala ba passer rebelle bazana kata bazana kata ba dossier oyo mobali na okene ko kufa ye moko te moi si alobi kaso bimisa ba secret ba toalera moko mandela ba toazala na ikuna to kai ba masolo wana tana ebisa bino ke mambo belele kana réseaux sociaux misusu ezala ya solo la plupart ezala ya solo ba mungo na ba pilipili ezanga raté ce qui est vrai yana bato bele so ilikambo betami to elobami to esalemi bayaka babakisi pe ya bango na ndenge na bango mais bondimela ngai bamipepe bele boyoka na réseaux sociaux elobami boye kebo esali boye bondimela ngai mingi ezala makambo ya solo toyokaka babiloko wana mais mingi tozwaki yango na cadre ke ate eza kaka bilobela ya bato balezondi ya bato la mifa na miniti nde na solo na bino boye makambo eza minene nini naoki ndeko oyo nautobebisa bino asali émission azotuna est-ce que eza mabe bato mosusu balobi eza mabe bato mosusu balobi eza mabe te il paraîtrait totyango bon na conditionnel mais bon apparemment eza makambo solo femme parce que moto aconfie ngai dossier alobi eza héroïne na famille ya Maria balobi mwasi ya mandala akoma na ye chéri ya momo basantu bokobelisa nzambe AVC heureusement za nzambe chance so nzambe azali mutu nde loboko etengama na monoko nzambe akoma taper les mains parce que basantu bo abaka bato balobi mwasi ya mandala akoma na ye chéri ya momo et ndeko asalaki mission na ototangela bino azoloba est-ce que ça lokuta est-ce que pardon est-ce que ça mabeto eza malamba to musu balobi ke eza na mabete parce que yena mobali baza souté pour asenga ye divorce la dame asenga la femme asenga ye divorce c'est normal avant la bakisa bombe parce que na yebisi bino ke onga ba yebisinga eza yango te o bato bazoloba c'est plus que ça. Surtout bito sa mo analyse ya moke. Eric Mandala azaki pire Moïse Mbie. Biso nsoto biki azaka producteur na période moko. Basala clip aye oyo Eric Mandala azana clip certainement bazo se rappeler. Donc azai muto bazai na babanaï ko bazai na ba relation ya malamu. Quelque part c'était comme un ami, un frère si je peux dire. Na ba mindele za ba mambo ezala nango. Mais chez nous les Bantous na ba culture na biso ba tumuindo en tout cas ezala penza propreté master andeko surtout so déjà beaucoup mbolia place moko ke na nanda kuna yake na nanda kuna yo kokende kolinga mwasi na ata soki bakabwani moi je trouve que eza kitoko te eza propreté ya pona ngai eza propreté pona ko éviter karaba mamu ebelebele et plus grave moi ça boyi mobali panda ke mobala zena boloko na ebite soki bazalaki déjà na bamatata parce que bamabalo bomu neza mamu ebele et cause à la table musu bazaki déjà na matata mais peut-être que mokili eyebaki te nde tant moi si amoni ke mobala ngo kesu boloko panda ke ngala baneko lukani faso peut-être libala ngo isila na yango et comme la ngasu bangambo ebele nde peut-être a publier ki ya wana nde na meko sala ba analyse parce que na mo expérience à vie botale longi ote naza vieille routière na ebele surtout na ba domaine ba mabala voilà peut-être que matata ezalaki déjà yango mwasi amona yike bon neti comme suma mbaba boloko boye na belela mais ata pona bongo mandala ezaki elie mbie skolelo ekomake mwasi na ye akoma mwasi ya Moïse. Vous ne trouvez pas que quelque part ezo sala vraiment mwa ndenge siko onga ba ebisinga ezanino onga ba ebisinga eza grave balobi na nga boy que ti mobala zaki na boloko donc moi si déjà ezalaki na ngona ya mumu ke yezongi matie kitie côté bimi na minute oyo azana rondo kalate azobota wana ndenge ba yebisaki nga bon ça reste à vérifier mais information nga ba pesenga yango wana ngai yango monna ba oyo eza minene mingi
il faut na sela nano et comme no ki solo betami ya on appelle na ye na beti le balobi na minute za oinda na famille Maria elle est grosse balobi zemi ya papa pasteur bon tozela et to ebite maman ke ndenge nini suite tokozonga partager Mbote bandeko babolingo ezalinga wabino la gardien du temple car na cadre ya actualité la mifa to elelo mokolo na yenga oto betaka masolo ya basantu bandeko basantu bako nyokola ARS manzamba nzambe so nzamba zala mutunda si sala AVC mutu pasi basantu oulala que Dieu nous aide et avant na beta lisolo ya lelo flash news Baelinga dossier depuis semaine passée, pesinga dossier moko ya frère Moïse Matuta. Na banendo reçoit ko flasher en côté. J'ai pas le numéro du frère et on a flashé bandeko boyebi frère Moïse Matuta boti de la vidéo. Frère Moïse Matuta. Nazana dossier nazo flasher au kaka yo oyeba de quoi il s'agit. So monango intéressant ou encore important. Et au komelanga poto solo la makambo ngo et kozala malamu. So moni on a tina te donc ce qui veut dire et qui ne dit mot balobani consent ou encore bon ou bien peut-être au monaki ils en ont importance te ngano to solo lango donc ce qui veut dire au pesinga plein droit na ya na loba mambo o ba yebisinga oui na loba mambo o ba yebisinga ba pesinga dossier na yo nandeko ba pesinga dossier ya Ndeko Yuyu Suka. Certainement, ce nom te dit quelque chose. Certainement, Makilan de Panzanio. Ok. Nako kota na mozindo te. Mais, nga naza na dossier wana. Baebisinga non. Et la gardienne du temple, tout ça la confiance. Parce que, Mambo ba eza mamba solo. Olobela ba fait olobela ba réalité oté a repesa conseil na mama oleka na société et la minute oyo mbutu na bona kufungwama na loba de quoi il s'agit de bandeko bolanda botika la na suspense bocha ba commentaire te parce que boyebite de quoi il s'agit OK la minute ezana no kaka oboyoki wana voilà de frère Moïse Matuta nazana dossier wana la minute oyo ba epsanga na olobela ngo na robeta yango nalingi kolobela yango nanu te parce que nazana ba preuve onga na sengaki bien que quelques preuves ya mike ezali mais na sengaki ba preuve moko songolo et naza kozela okazu nazwi yango to batindelinga na koya ko panzanteke na koya ko éventrer les bois donc et so monito solo la mambango komeli ngai ke mama oyo wana eza bongo te eza boye parce que na lobi bien na boko fungwama eza sensible voilà eza trop sensible et komelanga to solo lango soki ekosenga esila entre esila na huis clos bon so ba luka mutu so ba okepesa le selon je ne sais pas mais nga ba ebisenga ke no ba pesa nga confiance na kolobelango moyena kota na 4 makasi ezate parce que na yo karape bandeko na pesi ndeko prince comment les aranana prince nani prince Mboui na pesi ndeko prince Mboui mbote tant on a lobela ma frère Moïse Matuta mikolo toleka binganga abinanga mama oui vous avez raison ça les a bien mais omoni bando baby frère prince baby ninga zala omoni maman omoni et en fait le frère Moïse Matuta il est aimé hein tant na lobela maman na en tout cas bato belé babenganga et donc na boyi bato wana bazoka lisusu ba lisusu no grande dame ya omoni ngana na numéro frère tena na flasher boy bisaye abenganga to solo la marambo par rapport au nayoki et ezo sala passe quelque part so eza marambo solo frère en tout cas mabe makasi
ya on alingaki nayoka le frère Yemoko nayoka le frère Yemoko et puis toyeba ndenge nini toya kolobela likambo yango donc nabona funga makasi sinon te tala kaka voilà c'est ça. Alors dossier ami balé na consommé déjà 5 minutes et 5 ça des vidéos na pour ça des vidéos te pour la o na suki awa comme ça na yana lobela likambo ya dossier ami balé ba santo bo pesa heureusement nzamba nzambe sinon te ndasia sala AVC pauvre Dieu lo bana muninga mo pauvre Dieu. Les amis à suivre le lomo ne yenga moto ezopela dossier ba dossier lelo ezali somotro à suivre. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea ukani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe papa
Olingo baby naza toxique grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa aponzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.